kisi nanga eza oyo nga na yebi. Voilà. Parce que biso tout ko taper maison monte ba hôpital eza belé. Ba pharmacie eza belé, ba dépôt pharmaceutique eza belé. Donc nga na ke et pas na okende. Pas na kendaka comme d'hab. Ope amoni ke ye accès à exceller ko le kangai. Akena ye mais on a si na mamuna osala. Merci beaucoup à nos très chers internautes, vous tous qui êtes branchés sur votre site Eco RDC, site Oyambinga Yamakasi avec le boss des boss Jean Thibault. Jean Thibault que je salue de loin, je salue toute l'équipe de Eco RDC, sans oublier l'homme qu'on appelle Missa Piansan Betiti Kadima, de tous les jours, de tous les temps, Oumela Petikala, Zalawana Krapo Makambangwe Kindara bien. Merci à vous tous qui aiment bien cette émission Paradis des Stars, cette émission qui est toujours présentée par votre humble servante Mama Bonheur Samantha Ifodi. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous Ebo Alotin, Torobé Tamasolo et Belene Ebo Alotin, parce que beaucoup de gens se demandent est-ce que Ebo Alotin Azaka Kanakatia maison mère ou bien Ebo Alotin à Longwe maison mère. Restez toujours branchés dans le site Nabino Eco RDC, vraiment avec les boss Thibault, Babi boss Thibault, Mikolo Masolo Vandi Bakoto, parce que Aza souple sola bien, j'ai encore Ndenge Zalaka. Restez branchés sans plus tarder, j'ai rejoint déjà mon invité. Restez toujours branchés sur votre émission Paradis des Stars. Voilà, comme je vous avais déjà annoncé qu'aujourd'hui je reçois pour vous Ebo Alotin. Toluki luki mingi melelo Mama Bonheur a quitté vraiment na studio. Place au wapiazo lambe la bino biloko na bino. Ba fanatique na tout au balingaka vraiment boza déjà ya OCP là. Sans plus tarder, je salue déjà mon invité. Bonjour Ebo Alotin. Bonjour Mama Bonheur. Namoni do comédie dans Kassie. Bonne santé. Santé ne omoni ndela za boye. So santé ki mabeto oya wate. Santé hyper bien. Voilà, santé bien. Et boalote na mukuse. To ebi ke oza vraiment na temps mingi te. Mais question o batuni tuni o mingi. Mais le ko ezambala liboso to yamba ope na site na biso, to ngi to yeba nini o esali départ na ona maison mère. Ba msusu jusque là ba ebite ko longwe, ba msusu ba ebite ba zomi tuna est-ce que o longwe, est-ce que oza na kati ya maison mère, mais ba pesio album. Donc oza mieux placé pour na ko expliquer ba fanatique na yo nyoso pe ba o nyoso ba otala biso de partout, ba yeba position na o. Donc, il va passer une autorisation à disque à temps plein. Donc, qui veut dire à temps plein, c'est-à-dire que c'est à temps plein, il faut se concentrer, na oyo ba autoriser. Mais bon, comme maison mère est équipe nationale, ce qu'il faut mettre pour la Coupe du Congo, il faut mettre pour la Coupe d'Afrique, il faut mettre pour la Coupe du Monde. Ça partant. Voilà. Voilà, ok. Donc, tu as bilan na ona kati ya maison mère. Est-ce positif ou bien négatif? Bilan nangai. Non, bilan nangai est bien parce que bilan nangai est na kombo nanga boyebi. Donc bilan nangai est kombo nanga boyebinga boyebinga na yebani est déjà bilan kaka. Donc est positif. Donc tu as Ebo Alotin à Longwe pour appeler ça qui a ça l'album jusque là tu as non convaincu parce que départ na et salami na sima ya wenge musique à maison mère bango ba voyager ba ki États-Unis de yo tikali ko longwa na sima mais nini o sala ki ke o longwa pourquoi pas ozela ki tango bango ba ye yo o longwa na lobi na yo qui n'a qui autorisation ya resala disque à temps plein. On des sali qui au long à maison mère. Na yebiso que na qui autorisation ya resala disque à temps plein. Qui veut dire à temps plein. Ça veut dire que ceux qui fonctionnaire na roloba on na roloba. Kinde baba oh mise à boye, mise en détachement, mise à comprendre. Mais mise en nazana à temps plein
parce que maison mère ils ont voyage belé fouer ça là alors pour nous concentrer disque on a tenté et on va autoser ça là à temps plein quelque part ils ont gratification ils ont remerciement ils ont voilà. Voilà, tu as déjà ma solo ya disque Ozo Bombela ba fan na yo to yeba déjà disque za na combien de titres et puis titre et album na yo za nini? Titre album nanga eza dépannage temps de jeu mais titre un grand caractère eza dépannage temps de jeu parce que na oyeba banze mbele ngamoko GDG na kati babi lo bese kuna lo ba GDG yo awa temps de jeu. Ni bolingi polémique boy. Non polémique te bosa bato ndako moko. Eza makamba ngo ndenge ezokendela. Yo temps de jeu, ye kuna za na GDG. Bo GDG na temps de jeu. Eza ndemo lo beso masa na ngai. Ha za masa na est-ce que GDG na temps de jeu. Eza ndemo. No ba jeka kande za na kati. GDG mutuze ozabia maseki ya ba blague ya ba nini. Temps de jeu ngai za figure ya ndenge ba joueur batambola. Ba joueur batambola roza na club oyo azana temps de GT a sengi club mususu akende pona temps de G le temps de G wana ezangate temps de G eza pona ba artiste oyo ba ko intégrer et pas na ngai bazaki quelque part bazu temps de GT babike non to kende luka place to kozwa temps de G voilà. OK, donc toi ba titre album eza déjà na combien de titres? Nombre de autres zanango ingénieur to na 17 hein. 17 mais au misa 17 était pour tous appels au kosoté. Au misa car nombre au bateau aux en facilité au kangana au yoka. Déjà groupe déjà ba recrutement iso salama déjà ba danseuse baza ba musicien baza ou bien aux UP na ba groupe musu bien ka o wuti na ba o ya yomoko o zo lingo bimisa. Nazo bunda nazalaka mingi na ba o ya ngai oyo faut travailler na bango. Mais souvent ils allaient me dire se trouver dans temps de GT et pas Zalaki à solliciter un tout travail. N'a pas besoin de mais au moins pour la danseuse jusque là quand on est en studio n'a jamais na ba collégien n'a mingi na ba collégien et puis ba lycéenne ba rien avant après. Donc si je comprends bien Bozano na Katia studio sorti album et Kobima quand? Sorti album Ebima année au sauf imprévu pour les amis de tous comme un, tous pour un. Donc sauf imprévu parce que bangon de baza, ba donateur, ba producteur. Sauf imprévu et Ebima année au. Mais na lingue za un peu imprévu sauf wanate. Donc année au pe ba disque Ebima belé, Ebima belé. Ebima belé. Ope Ebima za album mais ça dépend ya ça le mututu. Nini oyo ko koloba na ba fan na yo nyoso ba o ba olanda biso de partout message nini vraiment ko pesa bango o ba koki kozela na biloko kitoko ozolambela bango message na ko pesa bango ezake naza na studio baza na confiance ba ebelinga ba ebinga mutu naza nani ba ebini na yekoli na uti wapi na komi wapi tina koma place naza. On a chance ou on a grâce ou c'est vrai que nous sommes un peu rébellion et ça peut m'embêter. Bah comment bah ça peut rébellion bah comment président. Nous devons ça peut rébellion mais à comme peut président. On comprend donc ça dépend de la chance ou et comme les mots. Batu base la dépannage. Na lobité que ngande mut na koleka batu parce que batu basala koleka nga. Bazam expérience ba 10, 15, 20 albums bazali. Bazana 3, 4, 5 albums bazali. Ngana osala ne pona matoye ba congolais, pona musique ya Congo, pona musique à monde entier. Et voilà le thème, vous avez déjà un producteur ou bien bozo bunda na binomoko pour le moment. Mais c'est que les amis de tous comme un, tous pour un. Bango na ne ba producteur. Bango baza batu ba tchaka ba moyen. Bazana ba producteur teke o nga to produisa boy. Ce sont les amis de tous comme un, tous pour un. Bango ne ba tchaka on a 200, on a 500, on a 1000, on a saliboué, tout comme la gente ngezali. Mais n'empêche que les producteurs soient tout discutés professionnellement avec discussion avec mes collaborateurs directs, les amis de tous comme un, tous pour un. On est basé dans la belle, on va créer. La belle est reproduite comme Moutoumoko na Congo et Zanga. Kanga. Mais ça, il faut discuter sur le plan professionnel, pour notre professionnalisme.
to discuter. Et bon le thème il loko moko vraiment pour ba fan no ba Holanda moi voana ya kitoko ba yokango moi kala. Soko ça moi loko moko vraiment ba o bazolanda yo. Non, non, 7 jours te ba yokango non. Balgi ba zoyo pe en live dans l'émission bondo tourner émission na Mama Bonheur vraiment ba yoka pour ça la bango pe eza droit na bango. Non, droit na ba. Eza droit na bango. Babi voix o kitoko nzamba pambola babi ba te belé bazo banga déjà et à côté studio to zela non bazo banga déjà mais bo banga te parce que nga moko vraiment na koti na kati studio vraiment on a yo ki non jise makolo veut dire babi makambo bien eza awa titika di mamisa pe nzambe jeté donc jeté tant de G netende to zaboye nzambe bana kiti asimbi caméra et ça pe nzambe on ba benga ke misi Ningolo Alain Comment ça la ramo eloko ngo vraiment babi oyanga ya kati mon vieux héritier minime vraiment ndenga Holanda biso na musika ba mbote ebele vraiment mais bien tu wana ye azarapo na batu nyonso oh tabiso katsarai na ye bino bozalaka to katsarai na MB wana bino bozalaka yemba mo confirmer ah ce qu'on a nini bilo ngo pe ebele anga benzambe na ke bonu lokela pe banzembe ebele oh pena problème La vie n'a pas de sens lorsqu'on est décis. La différence entre l'homme et l'animal, il a raison. Kasina bolingo ya lelo, c'est plus que l'instinct. Pourquoi yo lingi ki bonyama na bolingo faneliana? L'homme est un animal raisonnable, liana. On vit des facultés nécessaires pour comprendre, chérie. Comment tu n'arrives toujours pas à percevoir mes gestes et mes sentiments amoureux pour que tu deviennes à la raison. Baninga bangay, nabande kobayo, bayebi carré de charge nangai mama. Maloba masilinga, ba famille na yo bazui relève. Pour na kotalisa yo le bien fondé de mon engagement. Bomba baoyiba. Je dis mon vieux à partir des États-Unis, mon vieux Raymond Munganga. Ata bayibi. Barofuta na nini parce que sokoda ezawana et puis avocat ya monene Jean-Pierre Laka azawana na maître Koko Kayudi donc c'est des avocats minene ya Congo bazawana moko aza bâtonnier moko aza avocat simple mais bourreau ya bourreau ya buzo bateme bourreau pena ya grand wana po bourreau azoba bazali bourreau azoba bourreau mais c'est bourreau mais bourreau wana azoba mobulu Tiba bourreau bazali tiba tumza nga na tangisa batute ngaba na bika mukie po ba yebi kolega nga baza ebele tellement que ebele asa bourreau ya grand bourreau ya petite maître Jean-Pierre Laka. Voilà, et bon, tonto ebansembo o kitoko ça biso moins extrait vraiment o bouger biso yo moko muto composer ngo bien o somba kipe te na sombi nenzemo te muto composer ngo za master na ngai Junior Chobo. Yo muta komi nzembo azape parmi les amis de tous comme un to komi na suka mais na kotika boté parce que vocal na yo ya jugement tant vraiment nazo ya boye babi mutu mo na Suisse benga bébé yoka lobi tant ozokutane bo alote vocal ya jugement ezanga te nga moko pe Mama Bonheur fanatique vocal wana vraiment nasaka besoin ya mon vocal wana jugement na osambisa subato te siko na ngomosala makambo bato ozosambisa bato te mais mayele na eza nzembo na oyo vocal na yo oyo osambisaki pe pose esila te azonga epa na bango peti nanga bouton coup de chapeau mpasi ozali avana tuna yo motuna bomemela ngai depanage yango ekosala ke ngai na yo tosolola malamu ale mingolo moninga nanga na moni yo awa Mama Bonheur oye kosala nga interview est-ce qu'on sepeli na mosalo nazo sala yango ekosala ke monde entier sepela est-ce qu'on oye koschola to oye koseka
Vraiment, vraiment, titika di matalaka banzemba bobo tango wapi. Et artiste na biso, balobi mikolo oyo ateki na poche. Ateki na poche. Poto kutu libanda boka tiango na porte-monnaie. Donc bozela kaka makambo bien eza awa jeté. Donc makambo bien eza awa jeté. Ça to comme na souka émission na biso na peut soko pesa numéro ya contact bato bazana besoin ya ba dédicace na yebi que les lots appréciés mais na koya vraiment jour musuto zo vraiment temps ya bien. Pour banzemba bo vraiment il faut ba yo kango pe en live en direct de l'émission. Donc numéro à contact pour na ba dédicace, pour na ba soutien soko kopesa. Voilà, premier numéro pour vous, on a eu Maman Bonheur. Deuxième numéro pour un compte, il y a tous comme un, tous pour un. Et ça, plus de 143, 081, 53, 63, 7, 7, 7. Plus de 143, 081, 53, 63, 777. Nabi que Madeleine Louchikou n'a pas su remboter pas aux Liège. Donc bah tout va traverser en Belgique, n'a pas si tu vas sur Florent Chitea, Jojo Kamalom qui dit bien, JP Bossana, n'a pas si Serge Bangonda, n'a pas si Christian Dombas Mbote, n'a pas si dans l'ensemble, pas tout à Belbé là on a Bossani donc Claudia Mwaka, bah tellement belé. Le Chikou Madeleine a personne on va kisser le sous na Paris Nathalie Dierko Douma pro Bogard de Côte d'Azur Nathalie Makuzantion na mukuse la taille ne fait pas l'homme na pesi Didier Boyoko na pesi Freddy Likenzo na personalité Ani Anabela tato bungana me balienza ya Marie-Jeanne Nkonki et Cyril Kofunda Coxinel Monia et puis nangai Adrien Mukiadi amunanga Adrien Mukiadi batwa yebi oyo sala na pesi papi Mukiadi bambote bele na pesi pe nani et boazaki pressé mais na mabanga donc pressé sili bo ba combattant pesi ba ngombote te ba combattant mais vous êtes combattante. Tout le monde est combattant par rapport à Maman Sala. Il y a vite. Ce que vous trouvé et là au moins ils ont marché. À ça combattant, na ilo ko zuluka lit na e. Le yo comme ça on irait net ça ba étranger mo boye bazo bundisa bato. Baza na lit na bango, baza mal placé pe bazali, baza bien placé pe bazali. Na qui ne peut pas combattant bazali. Oui bien ngote. Lui m'a pèse bango tout dans l'ensemble de bozaka ba congolais. Oh, bon, on a ça, on a précisé bien. Nabi ke boza ba congolais, bolingo na bino eza pona Congo, eza bolingo na bino pona biso tout ça la bien na bino na biso. Elles vont monter na bino partout bozali. Mais tout ça la lokola okuro kokote. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission Naebi Kebo Sepeli Belé. Malgré que tu as vraiment tant mingité na star na bino parce que biso to yaka ko luka pambate. To kitaka na terrain selon demande ya ba fan na biso. Bosenga ke bo alotin vraiment to kiti to atterrir na studio. Et ça la moi manœuvre mo boité comme na parking tout ça. Sur na parking na pesi les amis de tous comme un, tous pour un. Na pesi Gloria Lau et puis Elisabeth Wassa ba doit gérer groupe moko ya monene pe na Angola et ya Papi Lourd et puis Dadi Sassa immortel ya Papi Matalatala et Zapolo Kedi Nangefe Mbuta Mubilanzila Michel Hérode et puis Edo Boulacha et Vienangai Adolphe Ntimba Oredezo. Et puis na pesi Mami Bapende na pesi Yemoko. Merci beaucoup. Maman Dona Monica et puis voilà. Gilles Makaya. Merci beaucoup. Tu as dit que Bosé Belé vraiment trop baleki tellement est belé. Ba o bazui te bo silikate star na bino linga bino mingi. Tokuta na toujours lisu na kati émission na biso au paradis des stars avec Maman Bonheur. Bozala toujours branché na pesi mbote na JC Makolo na pesi mbote na Sarah. Moi ce qui toka vandi pembe na nga awa na pesi bino bambote belé. Na pesi groupe
tout ya Eboalotin bambote belé na bino les amis de tous comme un les amis papi donc papi mondo balobi bambote belé na yo papi mondo umela zala zala wana pe ça bien on se retrouve prochainement merci. Merci beaucoup à nos très chers internautes. J'espère que Bolandi interview Tozuina et tout ça na Eboalotin. Bozu ba réponse na ba question na bino donc Eboalotin azak sur na groupe Wenge Musique à Maison Merte. Azo qui permission yon ça album na ye yango vraiment azo se concentrer. Ngamo nazaki wana na kati ya studio mais banzembo o na yoki ba fan tout, ba fanatique tout Eboalotin. Boza déçuté. Bokozala vraiment déçuté tara site na bino ya mbinga ya kitoko Eco RDC. C'est la bino ba émission bien et qui t'a vraiment causé information à la source ndeka bomoni grâce à notre boss Jean Thibault vraiment merci belé na yo parce que musale zo kindeka kitoko ndenge ka toyo kanaki. Je profite pour saluer ba o nyoso ya biso ba o ba soutenir biso vraiment ba bi musala oyo mutalier ase na mutoki na ye vraiment oyanga vraiment na bi que ceux qui na boaki après mission lisolo ezalaka toujours kitoko de tous les jours bébé yoka na Suisse Emmanuel bébé yoka na Suisse na pesio ba salutation belé na bosanité Roline Tumba Roline Tumba bambote belé na moi c'est pembe la diva la diva yo mo yebi na pese bambote belé na bosanité Sarah Petit vraiment bambote belé na yo Olanda biso na bikoza vraiment branché na pesio bambote belé na pesi bambote belé na vie capita Lucia bana Suisse na biko sola kitoko na pesio bambote belé Charlie na Suisse na pesio bambote belé Richard Mapuata bambote belé na yo na bosanité Huberto dans Yafulu na Genève na pesio bambote belé Roger Coiffure babi ba coiffure a kitoko bondeka bomo na coiffure na nga vraiment na poto siko muta simbi masolo ya coiffure eza bongo Roger Coiffure na Genève na pesi bambote belé Roger Coiffure bambote belé na yo merci à Titi Kadima babi azala toujours wana po makambango kende bien ezala toujours car ndenge bozomo na boye mama bonheur na pointe boza toujours branché babi nazapenga moko te équipe eza munene makasi tozana Roline Tumba tozana Sarah Petit vraiment babi musala kitoko koza awa surtout avec Titi Kadima Misapia Nzambe bozala toujours branché on se retrouve prochainement vraiment narokata te bo s'abonner et belé na site o ya kitoko Eco RDC. Vraiment, vous s'abonner massivement et belé na site o ambinga noko zingo masima on a Paris na pesio bambote belé héritier minimbu Monvier héritier minimbu vraiment na Suisse na pesio bambote et belé taka kayu yondo simbi masola onde ka kezara na pesio bambote belé. Merci à vous tous ba oyangai na bosanité mon bébé chéri Victor Amaro Rodriguez da Silva le portugais je te salue de loin restez branchés sur votre site Eco RDC et Maman Bonheur vous retrouve prochainement. Bye.